eloko nazo regrete pa ya Mbalosombo banda komeki na poto nazo moni tsazo ya ka mokuse ya foto tsaye na mabondeli azongela tayi na ye génération oyo ezobima bamsusu babe yango koboya koboya mais conscience baboya kamote soko vandi otali service to sala makambo yo TV internet ya kite TV za yika moko ya noir et blanc ya konki donc faut que no tala ngo ipa ya batu bino mo bozana mote ngamona za koleka na TV mais tozali na TV te donc to tala ngo pa mususu donc évolution zo salema bano bakena liboso bie artiste bakena liboso oyo ba reconnaîtaka batu oyo basala musala liboso biso beto kuti yango bango pe baye kokuta biso to pasoli nzela bango bazolanda ka nzela wana nzela mibale ezate lelo oyo sokomoni ba artiste bazokufa ba jeune ezali pona koboya koseksa batu mingi bayebaka te na mokila kala na biblia batu moko bazalaka lokola biso bazali kokende kosekisa roi soki aza na kanda na carrière nanga sans souci à ça moni synthèse ya vie de loin na kati nanga banda wa na sans souci ngala bani théâtre na Minsoto na lula Minsoto toto yebanso Minsoto donc na carrière zate que pour y banga faut koleka donc na ba ki na kana mère fa na ngaki sans souci mystère Seattle ngadi de ngadi aussi si au monde a vu de loin malgré na beauté minango mais na kat nanga na Seattle na ngadi adia nazana Jani Fai nazana Tit Swabala febeta na Saint-Clément Olangi wana ngaba na makala na elengesa bana Saint-Clément formé na Saint-Clément wana na biso do batu wala mikwati ya biso mise c'est toi bien ni boy papa na beta ce qu'on a imité si non imité VS on a maintenant ko imité VS ngana na botite mais ngama on comme na bana seti batanga bango te tango zaka 120 millions ngana na botite mais ngama ko na comme na bana seti comme na bana seti plus ya 5 ya 5 ya combien ngai oui. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano nde ozana guerre. No! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele se rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle o mone par yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Wera, na Grand Arena, Batuno Sobaya, ça, Soukine, ah.
bato bouta ba par-ci par-là bosusa mutu te côté moko za na besoin kutani te tango fandi bapio na te ya komela bapio na livre ozotanga bapesi yo na makambo nyonso si rendez-vous numéro ya ngwane bimi adresse ya ngwane bimi Sankara de Kunta basalaka bato ndenge nini osko azelinga mikanwe tamboyo nalobi nakobonga te tamboyo wapiyo wapiyo olapanda yoloba okotikanga te olapanda yoloba okotikanga te nalelie zamboyo nalelie zamboyo bakongole baleliyo zamboyo baafrika baleliyo zamboyo. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na banobele lo banda kunati. Oh, au monde tant on les kai kuna na au monde tant kati ici. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele un château rouge. Ne na moni na carton, il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Ah, yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Ozana agence. Agence ya ezanini. Menga so ke na agence pour na tika, biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga nit. Et non nyoso na saye ko koma. Pa to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Er nyoso ya o monanga. Ah boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libéré. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libéré. Pourquoi papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda bakoli ya avion ou esalaka des jours. Tous appelons fret maritime. Ba fret ya avion ya on tobengaka fret aérienne. Esalaka des jours. Tous tinda na 3 pays Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina ngola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osoni maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh papa, vous avez pas contact dans votre agence en haut. Vous avez pas contact dans haut. 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les veuves de Gloria Olangila, méga star de la presse congolaise et américaine Père de Congo. Je dis merci à tout le monde et bonne année 2025. Nous sommes en mois de janvier. Merci à tout le monde d'être branché sur Image Pro de votre émission. L'invité parle. Avant de commencer, je présente mes condoléances à toute la presse congolaise parce qu'il y a tout le Père de mon qu'on a vu sur cette notre grand frère Francis Kakonde, Bato Bayeba qui il travaillait dans RTNC, ma commande na Belgique. Nous avons fait mon lobby à Motamana mois de avril à Koufina, mois de janvier, toi, 77 en 2024, il a participé à son âme. Notre collègue, notre grand frère, merci pour tout et courage à toute la famille, Marius Kakonde,
Manzambe a fait sa casse pourquoi pas aussi RT antenne en général parce qu'il a travaillé là-bas. Tiens le Wakuna, Kolomane, antenne A et ça fait photo. Bravo, bravo, bravo. 4e pouvoir du monde, tu as beaucoup servi pour le pays, mais Dieu a permettre au Titaniso PSN, notre confrère. Et je dédie ça à tout le vrai. Là, je vois directement grand maître parmi le maître et restera maître. Choisi ma tata en céleste. Merci à toi, de bon séjour aussi à Paris, à Willy Mouchine, Code Mondial. Je te salue pour qu'après mon vieux Jojo Ronda Imen. Je te salue mon vieux. Merci à Désolé, mon agence privée, Rima Radio 30 Victoire à 57. Pourquoi pas aussi à Mamie Minzemba, tous pépélé, ya Mbetolo. Merci à tout le monde, Végoté Mascotte Ban à Londres, Nalenga Rabino Mingue, Papi Kambe Boss, Blanchard Kabang, Nalio Tokoyate. Merci à Pierrette, Patience, c'est moi qui me délangue jamais. Une émission spéciale aujourd'hui, allez-y comprendre, je suis avec CPL Sinabi sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va en parler plusieurs choses parce que rendez-vous, c'est le 18 janvier dans Katia. Belgique na Lola Belgique ça vraiment Lola aussi c'est comme ça ta France qui va on a neige quoi puis surtout que les razo lélé tout décortiquer avec le acteur na biso Congo na biso donc c'est ça biso là j'ai autant que on a président tout le monde a na bima et ça la que c'est aujourd'hui on va en parler plusieurs choses bilan na bango pays à 2024 parce qu'on est en 2025 tout ça awa donc on a pensé avec le président Seattle, l'homme qui a bouffé les 10 000 euros, tous les années à plateau, bien Seattle, voilà, tous les années awa. La première fois, tous les années présent, la dit Sobé, a occupé beaucoup fait là, a coup fait caractère naïe, donc courage à toi présent. Nous avons béca un moto, a élu le pourquoi, a sénaki bon, donc merci l'artiste, elle l'a servi. Nous avons récupéré mon lit, bravo à toi, et c'est que vous allez mon lit, mon peu manakimia, tous les années bien, tous les années mon présent vide de loin. Vas-y, belé, mais tous les années on est bandé, oh, après bah m'souba au kota. Mon grâce à aider biso quasi, bah mon acquet. Après il y aura de présents. Il y aura de Aïda, il y aura de Mobik ici les autres parce que le Mimika Bongo, Mimika Mofi de ouf. Mike la Duchesse, Hans le Zolo. Voilà, il y aura tout le monde. Il y a Gabi Gabriel. Ok, voilà. Rendez-vous Eza le 18 janvier 2025 na Katia Bella Lola. Na habite to banda wapi. Tozo animé mission na présent la dit. Donc on a présé la dit to Kabola Maloba. À vous la parole. Quand tu sois antenne à présent, à vous la parole. À vous la parole. Alors, on a moni to bandana na Kolutu. Kolutu azana Maloba. Voyez puis aza susu Zaiko. Zaiko donc Colombo ka kola biso petit. Biso kuti ba en Europe. Donc ça dit des Zaiko. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Alors qu'on soit dans toutes tes mains. Voilà, viens Mbatou, viens la Seattle, Mister Seattle, viens non le un mois dire Batunion sur bon on a bonne année, même dans son ayambo na 4 à 2025, pour ma Batuni bon on pendant ba question pour retourner yo malgré un événement le 18 janvier tout beau santé. Merci beaucoup Gloria Langi na pesi Batunion sur bazona na biso ba meilleur vœu ba bonne année 2025 parce que bonne année, ba meilleur vœu ça là un mois. Donc si na fait en janvier, tu vas nous payer ça ba meilleur vœu ba bonne année. Donc ba épée oyo ba soit qui passe en 2024. Merci parce que na 2024, na 2025, tous penza ba matang belé côté artiste. Que ça soit ba musicien, que ça soit ba théâtre, vraiment tous ba matang belé. Na pesi ba condoléances na ba famille musicale na ba famille biologique ya ba artiste nyoso yo batiki biso vraiment donc voilà présent ministère Seattle de Benara ça fait combien de temps on va dans musala combien de temps carrière merci Gloria Langi na bandi musala théâtre depuis le bouma maman maman tu as dit na groupe sobo c'est kana otika bonini vérité donc âge à théâtre voilà donc ça fait au moins ba mvula neto bengaka na Congo ma mvula ebele donc nazo kene na 44e année ya expérience na ngana kati ya musala o ya théâtre et puis théâtre eza différent maboke ezali one man show ezali na cinéma ngai naza na nyonso naza wana manisho ya Congo nazali moto maboke ya Congo
nazali moto ya cinéma ya Congo et puis nazali donc voilà nazo englober nyonso wana tout ça elingi koloba ke biso tobengaka maboke pour toyebaka kodifferencier maboke lobani eza koma moto non maboke ezali kombo ya kulutu na biso pe ya sonam maboke ngaliema bango bazali bato basalaki yango liboso na molangi ya pembe kombo wana ya maboke nde baya kotiango ntango bato bazotala maboke eya kombo ya mutu maboke ngaliema bakata maboke ezali lisano oyo bato basangani bazali kosala ezalaka na radio oyo bato bazomona image te ekomaki mpe na télévision donc voilà biso tolandi kaka lokolo ya bakulutu tobimisi mpe bana oyo moni oyo bazali bana oyo biso tobimisi napesi moninga na nganga dedanga dios bambote père son âme angwao maître pai on bazali baninga oyo ya promotion nanga voilà donc biso tozali bato na Mbalosombo voilà Mbalosombo Freddy napesi ye bambote eloko nazo regretter pa ya Mbalosombo banda komaki na poto nazomona neti azoyaka mokuse yango foto tia ye na mabondeli azongela tai na ye Freddy Mbalosombo osusumuki donc voilà présent avant d'appeler ça présent la dit maloba nanaeba lelo yo na moni présent na plateau awa azo reconnaître yo abi que ba ene na biso ba na msala liboso na lobi awa est-ce que bino bozwa vraiment temps ni na tuna ka mame wa so aba kufana kina ya mbaka ya bi ba bossa na bango bo reconnaître bango te pour ta référence que yé mutu à référence à combo qui a été ou maquillé le roi mamé ou asso mais à bon reconnaître été mais la moni président l'a dit ah wazon zima bino ke ba oza vivant wazon zima est-ce que ma boki ngalema chaque fois même bana na ye famille bo reconnaître que moi ni comme grâce na ende beaucoup dans le monde dango il y a pour reconnaître un monde même bana référence que bana ni baza quelque part ni la mona que na mona dernièrement ah président de boss attend que ta la bana ya président Johnny Fire. Merci beaucoup. Omoni reconnaissance eza moto na moto. Génération oyo ezobima bamsusu babenga ko boya. Ko boya mais conscience baboya kango te. Soko vandi otali service to sala makambo yo TV internet ya kite TV za ika moko ya noir et blanc ya konki. Non faut que no tala ngo ipa ya batu bino mo pe bozana ngote. Ngamona za koleka na TV mais tozali na TV te. Donc to tala ngo pa mususu. Donc évolution zo salema bano bakena liboso bie artiste bakena liboso oyo ba reconnaîtaka bato oyo basala musala liboso biso beto kutiango bango pe baye kokuta biso to pasoli nzela bango bazolandaka nzela wana nzela mibale ezate lelo oyo soromoni ba artiste bazokufa ba jeune ezali pona koboya bakulutu oyo basalaka nzela ebomaka pe ebomaka ebomaka biso bayokusa biso bongo yo moninga na kufaka te yo remaka te ke na kufaka te mais lelo te na kunda bino nyonso na tikali non pas mbongo matanga ngaponga na simba pe mbongo te na liaka pe mbongo matanga te gloire fo yebaka mbongo matanga soko le yango eza na ba conséquences ebele soko yebi ko sambela so yebi liloba mutu nyonso aliaka mbongo matanga soko tali vi na eti lelo remarquer ke ezaka susu ya malunga te po yo po linga te so kufi bali ya mbongo na yo donc ngai pose na kati de tout comme moi na ko papa mitungi si na mbongo pasi apesi mwana mbongo ke futa minerval so ka liembongo wana bika ozongsa esimbaka te fo mona ga ke azuite papa tiki mutuka na ye sa yo sengo yebi contact e kenaka na baksida voilà donc gloria biso to zabatu oyo nzambe asalaki biso déjà yebaki tokozala no mona baboye ko seksa batu mingi bayebaka te na mokila kala na biblia batu moko bazalaka lokola biso bazalaki kokende kosekisa roi soka za na kanda eza na bible mais verset bo luka bino moko aza soba na bino tena luka bino ba verset bino moko kota na bible donc to existe kala voilà voilà merci beaucoup président Mikiatoul rendez-vous le 18 janvier à Bruxelles na grand casino à 29 €.
39 €, 69 €, ndenge bango bala lopota ba belge balobaka, il y aura comme des artistes, il y aura la Diesobé, il y aura Leader Amissi présent, il y aura présent Hans Le Zolo, la richesse Mobiki ici. Aïda, il y aura Mimi Kabongo, Gabi, Tumba Tumba. Bango nyonso na kati ya Bruxelles. Présent Ladi et Sobé. Na peut-être un peu son micro ya présent. Il y a présent Siadoul, vieux Siadoul de Benarae. Nimbisa biso. Tout ce cas micro non. Likamote. Merci beaucoup. Mais votre son limon ngati. Oh. Président l'a dit, et ça la ronde nini comme on a qui usa mwana ya avait penaso mangwau ve mpalaso baboya ko mona balinga ko mettre peta linga ka ko mangwau yo za mwana ya mangwau ko mona za sika mona présent c'est à tout le retourner au milieu de la nini parce que baba to yo moko to yo bi ke botana na TV boza bana na prendre bino tango mona ki retourner même 5 ba 18 ba nini boza ensemble beaucoup bango yo aza papa na aza camarade na aza collègue na camarade na et ça la fondé ni ko tourner na sika moko ouais na opesa nan vraiment ba to bamboki ba to ba biso et puis nazo souhaiter ba meilleur vœu ba bonne année 2025 na ba to nyon surtout oyo ndamba permettre biso lelo to mona année en 2025 lo bosono oloba sina loba ngope na ba émission ebele nga avant na kende nouvelle oyingi nazali déjà leki ya donc ça dit mwana ya Mr Siato na quartier na ndenge ya palais d'accord nga pena mwana ya vie Siato na ndenge ya palais po biso to sa ba théâtre ngo mike mais to mona bango déjà si ba bima ba leader na biso donc biso to bimara te to apenda ba mpuku na tout ça na ba quartier et après na ta mon azoki courage na no jouer na groupe mon ngaba mokubi théâtre tant na bandi kuna puis tant na yaka avant na kende nouvelle oyingi na sala transition moko boy na sala kana swabala ya président Siato pas président Siato ça moi transition ya swabala donc ça dit bah c'est wana ve bango bazo beta ba spectacle na Sainte-Thérèse na ba mugondo di Kambala Mireisa tout ça ça va na yaka ipa na maboko à vie na Sainte-Thérèse na yi pas vie na va moi muke mettons na ka suko ke ba mouvement za la côté ya likolo kuna nini Kasavu mboko koto na biso Kasavu côté ya Mariano ba côté kuna Kimbangu na Kimbangu OK mouvement za côté na siège côté wana ba mamunyo sokuna en tout cas na tikala kana mwa mke na njili parce que biso na njili e mo za kwa net mwa lupango donc pour obimeza tika yo mwa mke après na bolembo wana na tikala kipenda simana kendo mona fait Mundwiri ya vika yende siku yake umemanga na nouvelle oyingi pa mettre pai mais soki na tikala kate ndenga na bima na swabala ongo za no mwana na za déjà mwana d'ailleurs na mwana pourquoi parce que génération na bango nde ba papa na biso d'accord donc ça dit de gloire au langue na yeko ba na famille na bino donc papa bino mbamo za papa na oui donc ça dit baza ba papa na biso donc oye écoute ça ya ba papa correspondance te ya papa pena ke na sala ki transition kuna voilà présent lelo oyo na théâtre na mbaki ndeko na bino papa na bino mususu vie memba losombo alobe na ngelo mo bibana lelo Queen Mada bana lelo baza mama kikoso baza na ba respect ba comprendre te ko loko tarneza kala ke bino yora yo zo ratin ya répétition ye pas zo ratin wana mais lelo mona ki comment théâtre ngo musala ngo ba bomi yango et comment comme tout moi azuma ça kitoko atie tu es d'accord nae et peut-être bozaka bosa casting mutu faleka et lo musala ba ki moto oti pa na ya kokozwa ete il faut benga yo pour boya ke moi buzobeleka est-ce que tu es d'accord nae que comme demo l'équipe na kepa na e ozwa ete azwa ete bon ozomona père alobi déjà vous comprenez père alobi nga déjà na minute chuyo na lokwa neti mwana mubuyi na fier parce que na papa na kati so mtanga betanga na ko bitumba te na kimi ba papa na odembe donc ça dit mutala mieux placé à expliquer mambo wa déjà papa parce que toi na papa a non na ko répondre na kawana et dérange rapé tout ce que moi papa pema et dérange rapé na yo mona mangwa
ngamona ngadia moto mon prêtre et puis naza mwana ya mystère Siatou donc na carrière nanga sans souci à ça moni synthèse ya vie de loin na kati nanga obanda wat na sans souci qui ngara bali théâtre na Minsoto na lula Minsoto poto yeba aussi Minsoto donc na carrière zate que pour yeba nga foko leka donc na ba ki na kana mère fa na ngaki sans souci personnel mystère Siatou ngadia aussi si au monde a vu de loin malgré na bota minango mais na kati nanga na Siatou la na ngadia dia naza na Jani Fai naza na Tito naza na sans souci avec meilleure fois naza na Semba dio moto na coupé naza na le bel utadi et sanga na ngande donc ne ba ebele ba kufi ebele pe bazali mais mystère à la carte na biloko mususu na beti mukile ba vie de loin mais ngamo na kosa ça dit que eloko yo oui ba et puis na raison na place internet eza na zonga kana ba théâtre na banga kala et tout mais question ezali que au bazwa lelo ba la kokemba to biso to kembi moto ayebi ne musala ngote mayazo azoya musala wana mbara moko akokana na vie de loin akokana na phénomène akokana kingandi et puis ba yilonga ba profit o ba yila mibali ba oya o ba yila basi pe bazoya OK ntonte bango kaka ba ya penza musala na patience biso to bani commune na ba 12 ans biso to bana 5 Clément na makana ba formé par Michel ou Manzenza Georges ba mystère Siatou la bazo repressé na bazo repressé na dès les bas âges bazo repressé na église na biso 5 Clément plein mais ba osenga ke abe osenga ke bana na biso pe groupe bazo basala enlever les rideaux nga mystère oye bangote ata témoignage na bangote la peut-être papa soit bala fait bête dans Saint-Clément Olangi wana ngaba na makala na lengesa bana Saint-Clément formé na Saint-Clément wana na biso do batu ala mikwati ya biso mise c'est toi ni boy papa na beta ce qu'on imité si non imité VS pona bana ko imité VS sans souci mutate yanga Mr Siatou la oyeba ne souté wana neni dès les bas âges abi o mono sala makamboye sans souci ça na vie ozana talent ozobeta ba masolo na yo oseki singa mais sala liné na yo longola voix luka tonete mususu kende pourtant obima na caché na yo moko est-ce que papa iba ngoli susu na oyeba ngote bongo ba pasteur le bater na nzambe ba oyeba kutuke yo na te ya yoti wani ngoza biso toza kwa ba pasteur to te yaka oya ko zana motema kondima andima ko na matoya ko yoka ayoki na koyeba ngoli susu te donc ngai sala ngese ngo Gloria susu no zomona ba petite sœur na ngai lelo bana pour moni mukila ngo ningezo kende so kana moni moto na basuki oyo o 3 fois 3 o 2 fois 2 biso ko tutoleka donc ngape na so pona makambo wana ngafuna sala 12 fois 12 fois ozomona po ba donc bango lelo nazalaka fier so nazomona musala bazosala parce que c'est pas facile bato musomona hotel miseli boso bato po c'est ça et comme rapasi mais so moni na ba cassette na ba internet ba sala na ba ninga individualité mde rapasi ozomona pourquoi na bibongo parce que bado onzamba pesa kana kati yo moko pe fozala na eloko mususu o baksa nango ndingi ba bota bango bazana ngona kati ya nzoto mais bango moko ba pousser mayele na bango musika bana musuli lo bazo bima au mona o mérite aksili na ye taranga ile. À base de quoi? C'est en base de kozanga ba travail ndingi mbaloso mbalobaji basala kasu ba répétition te bakomaka ka toya ko tourner ba tourner sans que basa la répétition or que biso à l'époque répétition est la mère de la science, la mère de la science. Merci et vite le français de la science. La répétition est la mère de la science. Sans ça répétition te bien jouer dans ça l'entraînement te robeta malamu te mais bango don o banango eza domoko na pesa kanza me merci pour bango tozana bango mingi te
na Congo Gloria toza 120 millions wana ba compta biso ko tukala si to ngana yebi yango mena ngate pour l'état akoloba nga pono ako interpeller nga lelo na loba boy l'état so yokanga papa Costa Mutamba so yokanga to koma déjà ba 215 millions bana muswa mike ba botama mais tango saka 120 millions ngana na botite mais ngamo na komna bana 7 batanga bango te tango saka 120 millions ngana na botite mais ngamo ko na komna na bana 7 komna bana 7 plus ya nga 5 ya 5 ya combien ngai 8 yo awa to ekishasa pe nyoso bazali ya 8 ba compter na ba photo gloria mais tomlika moko zo fina téléphone ko ba bandela utanga biso mais photo sala mulongo donc afama tanga ba congolais photo sala ba rolete po ba mafia koma to sala pena mulongo ye ministre assisté sa telemi le Caboy 1, le Caboy 2, le Caboy. On est sur 10 ans. Mon papa, Costa Mutamba. Oui. Donc, bala no ba tumbula yo ah oui. Papa Costa Mutamba. Ba idée to sana ngo Gloria. Soka ba sisi peine de mort ya go boma. Ba kuluna, ba peine de vie. Yami balé, peine de vie. Tozo sa papa Costa, ba bandasko ko boma ba chroniqueuse. Tarana ngani omoni soke tuseye na bakuluna te bakuna baboma bato mais bino bozo finga bato bozo finga bato ko bomana ko finga yango moko oui bozo détruire babo ba analyste te ba chroniqueuse ezo kipete obibisika maloba mabe na internet ba interpeller yo ba a fragrance ba fragrance ba sambisio est-ce que mona kiye pa ya sala ki defa est-ce que mona kiye pas yo fingi boy est-ce que ça na ba preuve vous en a ba preuve mutazana ba preuve te ba ke ba bomi neti grand frère nabiso na pesi mbot hein ve Carole ba tie ye mutakomo boma ba pona peine de mort Gloria fotala libosa lupangu na kitambo avant la mukatala bato ba yepo ba corrompre ye ba msuzu muna papa tala biso mbongo ngoyo ngande ko nga bobo maete avec Carole akompe fier ba nommé ye mutazo boma représentant ya ba bomi peine de mort ezalite avec Carole akomi fier na kitambo saka leka mona pena avec Carole po ye pas comme ça moment no sale lokote na bomo je dis mais bakangi yo te na balabala kaka malaki yo dans Rolendo kaka comment est-ce que poste allez-y comprendre l'ambiance présent ça fait combien de temps en photo ngai mutu na banda poto ça fait combien de temps ça fait na umeli ça fait koutouté ba 35 ba 40 yebaka na kuta franc français ouais talaka mutu kuti franc français na moni Chirac na moni Sarkozy donc nga na moni donc poto biso to yaki ngata na moni ga kisasa na yebaka yekoma boye kisasa Congo na yebaka ke Congo bakuluna bakobima tika na mikimela avant na zalisiet asuma na ngandate bango so na tikaka bango na Congo na Kisasa waza obima na mete Kisasa wana kasi na jango batanga na bayana ngati na jango bajango wana bakuluka ngala biso na njili na oyebi mais etoko tanga bimi yo ça déjà etoko tanga bimi yo ça déjà ouais ticket éponge ngana ticket éponge oh boyebaka kuluto na biso mo na quartier 7 Mongol na quartier 7 awla ta kalsomo ya ba ser na ye ozoba ye donc moni ba époque wana batama bomo ba bimi mikolo ba na expérience te voilà yango na poser question à présent par rapport na yeba oya rapport ça na yo to ya chance et le repamba quand simbo no epoto te na musana ngate biso to ba na njili ya yebi époque biso to ya ki poto eza billet ya mboa ba tushango kulutu na mo pindi pe à son âme et ba ko tushango biso to ya aéroport tous les vendredis ITA yaka sabina oyo meka chance ozakana moloka yo moloka imo batsaka bilamba so pe simbite ozongi osimona bamsuba ya 16 vendredi 17e mamati donc biso to poto ya ndengo donc poto moko ya efo perso donc tant biso to koma poto Gloria eza poto bino bomoni yangote oyo bozomona eza poto te tala na Belgique lobby neige kwei au na France kwei te neige kwei qui pas avant na France Belgique kwei et kwei qui te po nini donc batuloko la paix à son âme
Jean-Marie Le Pen bobika kufi tona matanga oseki tona matanga Jean-Marie Le Pen a kufi so mona muta kufi bato ba sepeli donc soulagement po yazaraki mutu o yazako linga biso bato mwindu te ba noir te donc ne po bima na balabala so babika Jean-Marie Le Pen okoti donc Gloria poto o natala kana vandi poto échanger ma casse ozomona nan pesi si ko changer te. Voilà, présent ici qu'on change n'a invité présent on répondre à présent l'a dit présent fidèle n'a été ce présent peu c'est tout la raison maloba. Tu regrettes les lobes de moyer pour ton ami ça na bino te memi bino. Comment on a que bozo benga papa maé pour ton effort personnel. Le belamine na ma carrière na bino. Parce qu'il y a poto ninga expliquer qu'il y a njili 16 fois 17 fois mutamati poto. Mais bino moye poto na musalo ba benga no batama boke inde ba benga no batate ya batama boke. Mais yangonde mutemi bino poto. Quand vous regardez vie cette bomi le belamine na sijan. OK, merci. Réponse na repose sa réponse qui avoir ya nanga la die sobe phénomène lo ba puisque na benga ke moya chéri. Biso tala phénomène na TV et biso peto yewana a PCP les qui na makambo tala ke ndabwe c'est pourquoi na yana c'est mon yaya chéri donc la die sobe phénomène manzongo donc moi manzo mère au beti histoire papa na Seattle a beti ndenga ila poto malgré ayila na ndengwana mais maman artiste il y a un phénomène poto kuta comme ça wa desa sits donara ce qui poye chaque poto ayila nga ba plan na les kana palozwa na tsai kaka boye donc a wuti ko lukango eye ezandeng moko na vie compte vie autoza na te akabatu bo ça la précédé na vie une année ça na 365 jours. Ce qui moninga pambo na janvier, yo zela février. Et monsieur Peko, ya posa pe fort on a février, mais nzamba bois qui on a 10e mois. N'était ce comprendre mère. Okuta mobola akebe na maternité mobola, bien mutel boma, aboti mais aboti normal. Mais moi ça ministre ke bota ba sali morne. Mutu so ko bota pe après 3 mois, moi no mi simba kitenité adaye. Mutu so pe accident adaye. Donc voyage na traitement de mon aliwa mutu so mo na biso kote ba masa biso so biso de ba ga ba mbo ya pote biso na biso to kote ba so ayape o monie pe hotel mais ya ndeni hotel pe position et tout voilà donc ça va pe mais na ba kin wana o penser kote o za ba koto osomona donc vie ezandi wana mutu na circonstance mais o eza plus important to ya ki poto voilà la vie. Son nom. Si je na posé mon tour na bino lelo bino boye poto na grâce à Moussala. Et puis question on a inspecteur. Inspecteur. Papa na biso Gilles Alengete atuna biso question. Ya Willy Moucheni koda mboka ayebi question. Viens à quoi si? Gilles Alengete ICF. Ya Théo Zambrota. Ya Théo Zambrota à l'air de l'heure la tête. Ngapi na komo pakala mafuta na la tête. On a bien. Nga avana zonga bato boli ba kasana kimi na okima te pona nini et soba ke kunda chef na biso piko c'est normal élément na biso mon chef na biso ke kunda Mobix ça qui a sali 4 jours à zongi bato tout mais junior Mobix mais c'est 4 jours c'est que ville la kimi te bango ba na raison ya kunda matanga ya raison à fête ngana na raison na tikali na zoya po souci na ngana koko na couleur kaka na jibe pia na papa chéri que ce soit matanga. Mes condoléances, tout ça, il y a chef Nemso Seguin et tout donc ngala kula na mibenga ka papa chéri ba comédien donc na lukaka na telaka la kula jibe wana keba comment on va jibe na la question à présent bon so mo okimi pa jibe na dia Jackie yondo yeba na poser mon tour parce que mbalo baki que na 44 ans de carrière na si je ne prends pas le bel homme bongo a bénéficié l'autre ba reconnaître ba on a mbokate ba valeur au trophée liboso soit qui coup dernièrement ce qui a Théo Zambrota te alingaka fête en haute comment on a qui est et bela ba arba na ngobino boye sima bozo ya ba poto bango ba nyoka mina musala o mboka ti lelo présent na habité 60 ans bana ke mboka ba pesa ke tama trophée moko reconnaître et qui ba ben c'est dans la ministère de la culture a par rapport à notre salle na théâtre au bénéfice de nous habité on a posé mon tour. En tout cas, merci Gloria Olani pour la question. Moi, c'est ok parce que tu as la matanga, tu as
matanga ezebele représenter vraiment la condoléance dans la famille biologique et puis famille artistique et à moko la famille pastorale da komoda ah ouais voilà donc ça dit tout bani na famille pasteur Dakoumouda il y a Christian donc bah condoléance dans la famille biologique bah eti bah pasteur eti Kimbukusu bah Emmanuel bah pasteur Michel pasteur Michel aussi voilà et puis mobiki ici à Mbanzalemba petit nabiso na famille Segem Minyo Maniata donc na famille BC Wenge Mobimba voilà Wenge en général ensemble donc ça dit na présenter ma condoléance na papa chéri et puis na famille biologique ya Segem Minyo Maniata na BCBG Mobimba ma condoléance na sous na famille avec na biso Yandewan. Donc, famille biologique, la famille artistique, famille, surtout la comédien. Famille à Nono. Famille à Doudou. Artiste Nabissou, Doudou Adoula. Voilà. Merci. Pas Sekose. Famille à Francis Kakonde. Voilà, journaliste. Il y a Francis Kakonde et Antenne A. Journaliste, il y a Antenne Amobimba, bah, condoléances pour famille. David Mputu, Nef Yang, Mbosholo Kinzonzi, Pascal Kalambay. Bien, pour la réponse, il y a question on a posé qui. Donc d'après nga nakolo ba que bakulu tu basali ebele. Bakulu tu basali ebele moni je bakulu tu za kwa neti ndenge biso ba onde bakulu basali nzelati. Tu wa bali. Donc so babi so ko moni lukwa neti nzeta mubesu. Hein? Iza kolela. Bon biso ya okawa. Vous comprendre. Tout ça la moka po bango ba format biso. Baloba bango ba tikela biso avec bana bolinga musala o. Tout ça la ngo vraiment po to linga po iza passion na biso. Ya musala mo to ça la ngo parce que le peso to tiki ba kulutu lelo comédie eza toujours na kati nzoto. Ba tiki ngote. Ba osala kaka. Bien président surtout aza na poto. Chaque week-end au moins azanga raté dans ko agrémenté soit soirée moko ya mariage spectacle et tout voilà azanga ba spectacle et akenda ba États-Unis ba Canada akenda ba voyage na mboko sopanga na yaka on attend so petit nanga nazayo lia libaya mpanzi mobo lelo mboka wana biso mtutoza vraiment permanent otokoluba ba président de loin va vi Freddy Mbalosombo aza doyen aza to pesa écoute ba félicitation pe lisusu parce que papa Koba akora pe kotika na ye papa Koba akora pe kotika na ye akende pe na mboka moko pe avale na ye mais kovanda on ezaka pona amour ya musala o mais ba konzi na biso o ba yebi musala biso sa o meka ba tara biso kate mais so ba yebi to sala quelque chose pona mboka wana ko sekisa mutu ils ont quoi neti munganga donc biso to sa musala o munganga sala ka to sa musala o pasteur sala to jouer deux rôles na biso mutu trois rôles différents donc ça dit kota munganga ils ont quoi neti mutu mususu ba osenga ye ba sala ba ordonnance ya cher ba ki ces alikolo makasi mais ko seko yo bikisa yo bimisa malade donc ça dit to bikisa mutu avant maladie ya ko sekisa o ya musala mune to sala kota musu to te ya batuna nzela de sala osomona l'éducateur à masse ben faut on a besoin moto ça la to linga que to za na ta parce que elle a na tono moto ba tara na victoire qui a beaucoup no tara un franc des francs pour na artiste mboka les a raté mais que tout na ba film mususu ba ba tala ngo na ba télévision ba le kandi ngwana c'est personnel il faut tam mususu a mono kaka ya mwana ba to zambota bo ba ya rapsoti tam so moni appel Schwarzenegger choisi matata ba maître Linelka Silas Kantopa ba onyo surtout wana ba jeune joueur ba petit na biso bo ba ya te talaka tozo ya tina ba petit na biso Katompa Silas donc lukaka hein donc président jalo bina donc ozomona soki to sande ngona okozo mbongo na yo te provision pona bana ofuti ba chika bana parce que eza lokwa netike na ndenge wana eza ya yo to ko chango na musala
pour les loups musala batuba continue ba chancel Mbemba Demidi ba Dieu merci Mbokani mais présenté donc ça dit ba individu de ba ko da biso bon biso to ba tumo ko mboka ndé ça tout boisara na poto mais chaque fin du mois mboko na moko bo et kaka ya Congo parce que baza bato basali déjà ba le lobiso théâtre ezala ba fondateur ba fondation bon wana tozela muko mususu président fanga libéraux pour il faut kende vite fait ça la grande to mona rabango ba osate ba konto ba sara ba data na Kinshasa des président le bilan musumatolo banda ko moko ya bien te et ça la grande ni merci Gloria Olangi omoni tant na comme ina poto na me pe ko sala ba formation pour na o le na ko sala ezaka one man show na salimo ba formation pour kota na ba norme ya awa mais ba mboka lokolo ba Nigeria ba Côte d'Ivoire l'état na bango ayebisa ministre la culture baluka budget batia budget moko pona bato na bango ya théâtre preuve que bato Nigeria so balingi ba tourner so balingi patron baza na voiture jeep lupangu oyo bakotana à disposition pour na c'est le scénario oyo baza nango mais biso komona muta baso baza patron mozo tala pa yazo bimila po aza na place ango te bake ko senga et pas ya patron ya bato aza ndaga malunga donc ça veut dire l'état na biso fataka po eza mbongo mutezo leka culture ekotaka mbongo na kati et puis ya makasi mbongo ya makasi l'état na biso fataka ka o nyoso zo mono yo soki balobi basala grève bato nyoso basekisaka basekisana bango te pendant 3 jours yo mona makambo koleka na mboka po koseka ça fait partie ya santé bato bayebaka te soki oseki esali vide na basusu ozalaki nango obosani bapaso ozalaki nango nzoto ezongi normal alors l'état na biso fatiaka ka esalanga paso namoni bacondition bandeko na nga bazotourne na Congo donc nazomona pena ke non l'état azopesa bango mu Congo ndenge balobi basalaki fort heureusement ba mécène bazali baya te yo zambrota aliaka dola elala te tendai ya Willy Musheni donc bango ne se bazotia maboko Gilles Alengete IGF mon inspecteur mon papa bazotia maboko bato wana nyonso tu bolemba te parce que culture na bino culture na biso bino mu bosimbi yango moi muke bozotia wana ezo permettre bango ba tourner ba sekisa monde mobimba. Merci président. Photo libéraux un mois dire votre rendez-vous le 18 janvier. Président Leonia Sika Oyo, président Mister Siatou la bombe libatu. Oh abarozarons le 18 janvier. Pour la bonne à Belgique, pas à Bruxelles. Omoni le 18 ezali penza batubaya na mafuta pour na kopakula na pembeni. Vix c'est trop cher que sous pharmacie mafuta kozongo ya mbila mafuta kipete nguma mafuta nzoku mafuta donc mafuta nyonso pona kotobanda ne na esengo bomoni on vit qu'une seule fois tala bato tozobungisa muke olalo la muki oya kufi olalo la muki oya kei donc bandoki tomoni déjà système na bango batiki novembre na décembre bakomo landa siko janvier février no bazolela bongo selon obi Gloria nonso na loba ona mututea ngaza na camarade na moko za ndoki na pesi mbota karanjile Roger tokoli na ye nani Roger Pinzu Roger Pinzu tokoli na ye na kindoki na ye moye to bwaka ye ezalaka te siko na moni likamabe na kino tuna ke ba conseil masa lobana ngana no bino ndoki bozo sala ningini mikolo abino makamezo ye la Congo bozo ye bangote bandoki ya Congo bazana bonne foi te bandoki ya Congo bazaka so bale mutu na kindoki bango bazong sakate alors banyongwane komi tellement ebele bozo mona bazo futa te bandoki ya Congo bazana esprit mabe ndo baki na réunion Gloria nga nazandoki te et puis Roger nazandoki mena nanga kibutu a changer voilà Roger wana sala nini Roger wana amemanga po a laksana na bandoki ya Congo baboya kozwanga po na koka na ko reverser mais bazwanga kaka po nazaki ndoki te mais naki mutu moko
na simbelaka bandoki bilamba so bapumbwe te nga na pumbwaka te nasalaka bango na rompe victoire na bilamba ebele camarade moyibi aza nani aza moyibi te mpo na voyage na bino te nga nasila bino gloria oyebina so mpasi nango omwana bazongaka na ba 4h30 omona moto mosusu apesaki yo jean azosenga yo tisi oyaki na robe azosenga jipe po aza presse fo azonga ndako te elamba apesaki yo te ongo elamba na ngai yango te pesanga oyo siko bacharge wana nga fo nafuta yango na longwa na nga donc voilà le 18 janvier toza na grand casino na Bruxelles toya toseka on vit qu'une seule fois donc il faut en profiter vie de loi kozala wanda et soba kozala Aïda kozala Mimi fille de Oufa kozala Mobikisi, la Duchesse, Hans, Gabriel, la Tumba. Donc boya bosomba déjà batike balienza wana po to sepela to seka et puis ba surprise des alliés makasi talaka bato basangani na scène moko donc trio d'enfer donc tokotala o bayaki na nini to salaki wa na Blameni théâtre de Blameni bamonaki ndenge nini elekilaki alors toro eza tour à Belgique tour à bamona Posto Pilato na bimela bango spectacle Maboke tous les coups sont permis voilà tous les coups sont permis toza ba comédien ba humoriste na c'est omoni nda ya boiti kulutu na baleki na et puis batuba ke mais puis ba comédie bo bien bo ndima ke ba kulutu na monde musique te to ba collègue ka na kata Nicolas Libaya siko espoir ne kufa moi muke pourquoi tu dis tous les coups sont permis donc ça dit mutu tout donc ça dit à part no ba to ba oya o sepela mais mutu na mutu ya o lakisa parce que bato balobaka bato yo ba comédien ba artiste so ba vandi na poto inspiration ekufa cimetière ya ba artiste donc mais bango balobi bango babi eza bato mbaloba te biso bato toloba na bango mino ba collègue na bango bango babi biso bato toloba bango yango moni ba donc toza pena ba guerre d'esprit ça biso ke to silaté inspiration ezaka cimetière te voilà yango biso pe tolobi bon c'est préparé biso baba bonga ma gloria c'est préparé bonga toza te mukola mo na fidèle no bela na petit message na mon papa Mister Siatoul Hans Luzolo la Duchesse leader Amisi mukolango en tout Europe contre Afrique contre Congo voilà donc ngana na méchant ebele ndena ukamula mukolo wana na raté ba oyo basanga boyokaki mais bana poto basali prière mamutu ba personne ni ba pesa papa ya ngana na ba collègue na sanga ba answa na sento ba collègue na papa na binote petuana ansa manke vie a manke alobini Lusolo a manke vie alobini bon siko ya so bana esope ba comédien ba comédie na ya kala et bon siko so ba comédie na ya kala et bon siko yo continue na bango est-ce que ngala ina bandeli lo ans zala mayele la Duchesse leader Amisi bandela on peut être leader Amisi mère théâtre ninga théâtre ninga Mike na leader Amisi yo kokota bango donc les 18 bana Belgique boye Aïda leader Amisi wakikana Aïda les 18 janvier te pesa Aïda papa photo la sabon ke bo format biso vraiment donc puis sarma na nenga ko sarma DSP ya comédie non père Fosa la pour le bitumba bana yenda gérer papa ndeka fokabula papa ni fokabula paye papa mtokabula poso to biso muto okufa ya kokota biso kwa niveau na eti bitumba na bino gloria na kokota bitumba na bino to bana papa lobana
loba papa bitumba na bino na kolinga okota te ngana otala kaka esobe okangi ans makasi na ye na fungoli maboko fide loin olungo bo maladie chess na fungoli maboko bana Belgique olangi yo zala wana oyana caméra o témoigner bana Belgique bo foot ba billet le 18 janvier oyo tozana na Belgique casino Grand Casino via Gare Viage boye biango toto bitana ya suka toke banzala tozo ya wana na mine Bruxelles na kosala comédie lokola na Bible. Ah bon? Oui, pour Bible les na ba verset belé. Son a bien fongoli Jean ya kwa Moscovitch. Son a fongoli Pierre et za lokola ville de la commune Zambie. Na fongoli donc non kika na moko na oboma ko tunso tote pour na bomé belé. Donc non ça la comédie moko son akina nzema mukilwemba na ko boma nzoto te comédie nanga se moko yo bino monde boseka boyemi na se mutema parararara. Voilà. Merci Gloria ngana zo kende parce que donc nazo kende matanga ya Jean-Marie Le Pen. On a apprécié. Donc merci. OK, les autres na que c'est caillé toujours c'est capable de pas c'est caillé biso. Voilà, ils ont présenté par Golbal Kobal présente les artistes et comédiens de la République démocratique du Congo. Donc pour la réservation ce que lingo réservé ba musu bala musu ba royer ba la danse montana. Et puis salon na biso ya mère assez so ba boté FM salon qui toko donc talaka baspe ba coiffure donc pour la réservation c'est le Fire basket Guy basket na mona kete zaka so na ye ya za ki na rabongo maman kuto tsama ya fufu na déranger bon émission aussi je dérangerai plus en classe au comment bon 0032 46 51 18 na ninga bela 79 toi bateau bolingo benga pour réserver billet na yo ya 29 €, billet na yo ya pardon ya 29, il y a 39, il y a 69 € par rapport au lingara présent la DSOB au lingara présent Siato lingara présent Miss au lingara présent vie de loin au lingara Ida au lingara Mobikisi au lingara Mimika bongo fille de ouf au lingara tous les artistes Gabriel il y a Gabi Nabiso Tumba tu seras oui présent. Alors bato bako retenir déjà on est que tout ça les missions na animation na vacuum banin tout ça mais bato faut pas retenir le moko spectacle oyo nous à l'année passée 2024 OK donc le 20 décembre les acquis date les acquis pour le 20 décembre le 20 décembre c'était le 20 décembre 2024 pour mais alors et ça la quitté via moni déjà salwana to betaki yango normalement photo zonga na salle wana ezaki photo ya na spectacle mususu to koyaka na spectacle to betaki wa te photo na spectacle mususu donc avec équipe to komaki spectacle na bango donc moi arrêta mukumba babi ke ba komaki te ba ndeko fallait ba uta Kinshasa par exemple les jeunes biso donc ba komaki ezaki ba Piro Mondero Kadunga Kela décor tout ça on a fait massage hein oui ce qui bon ba komaité donc alors mais yenga sikoyo to tsenga kike to changer date ou soit to ba annuler d'accord maintenant ba kon ba annuler ba public na biso ya Belgique ba senga ba sombaki déjà ba billet na salle ça bi bon ngana pas déjà Yannick les connexions Yannick Yannick tuna ki biso ba artiste bi ke ngana zo annuler so bita biso ba problème te après à tout na salle ba biso ki bo changer date bi mais le problème c'est que akutana nango tant bani ba rembourser ba mbongo ya ba billet ba to basombaki baboyi OK babi to zona pour ça tout c'est que to metendine toujours production au batu baboyi babité so bo lukata bo trouver date mususu biso to koya mais to c'est kandé biso to banda 2025 na koseka yango moni to salaki na spectacle ekufate même spectacle to préparaki baki si yango ce que sengaki to senga nini renfort na bandeko bazala awa poto kindo sepesa ba ba wazalendo papa biki président pardon si je comprends batona ba yete ba nyonso donc ça vérité ba yete projet confité d'accord projet à plus de 243 to seka et confité toujours 2025 pour mon équipe en ekoya mais maintenant si ko yo totali to biki bon le quoi bato ba boyi asomba ba billet il faut to kende na bango tina suka to sepesa bango to bengi papa bi bon ça va ba o bazalia wa bazape ba artiste bo travailler na bango kutu déjà na RDC boye bani baje
alors tout ça les séances à répétition na bango tout monde qui spectacle les a qui to comme bangi bato ba roya wana ba sepela makasi yango wana to ba ki ke to banda sikoyo communication bato ba yeba ke tozo ya Belgique Bruxelles pour na to ya ça spectacle wana il y a le 18 janvier na Grand Casino Bruxelles Viage. Donc ça doit bato ba yebi yango déjà parce que na Viage bato ba yebi yango parce que to beta spectacle wana ezala déjà donc débordement terrible. Moi donc ça dit voilà donc Gérance Peugeot il y a Siaka David Siaka Mère Malou Bomboka Violette Dinganga donc Clément Kadoko Totambola Picha Ozalawana Kandi Beauté Salo Kandi Beauté honorable Diabanza Mwananene donc Chéri Kambundi donc Chéri Kambundi ya nanga to zalawana toko forme Guilin fondé to zalawana donc ba mama nyonso la fois passée ba mama musu ba retagna ba papa musu ya ba retaki biso na ya matonge to zalawana le 18 to yindisa to banda année na koseka puisque année ya kosila ya ba stress tinda ba colline nini sala boye ba dérangement ba lokol la biso nyonso poser na deux choses biso ba congolais ba dérangement et ça rentrée scolaire na bonne année ozomona lokol l'équipe de esco to se défouler tout ça pardon parce que ngafona kende bazo benga ngai ngamna ko sokola Jean-Marie Le Pen na morgue basaki réuni donc na morgue nazo kende siko donc na pesi Jonas Kalambai et Sobeye yaza déjà awa donc tous en on à Bruxelles le 18 donc pas tout malé donc tous à la wana directeur Fofé tous en à Bruxelles le 18 dans la Bruxelles na 1000 Bruxelles wana na grand casino et puis beaucoup dans la site ba biezo te kama déjà vente boyi keo mutazanga yi ba billet tous ces kananenga ko sakanate donc na pesi bino sombote ngana za pressé ngana za na bino pona ko seka me Gloria je te promets na kozonga lisusu parce que oh na osala ya lingala na comment osala pe théâtre na mindele d'accord na ya kolobela ngo après d'accord na mindele na nga omona ndingi to comment osala ka na lingala na sala ka pe na français osala ka pe na bandundu comment la gloire na bandundu pe na sala ka na mindele na bandundu en France voilà donc merci beaucoup na zapena pressé merci président à la pochette ningi yo baka pochette à béton voilà président la dédicace c'est quoi via ce qui a mis sur là via ce qui on a plateau na rigibi ridicule les sauver vraiment donc nazo pesa pena ba merci et puis na ba représenter ba meilleur venanga na honorable Diabanza Mwananene ya Théo Zambota lia dollar ila la té donc président Jano Binano mwana mama ko ya bomesa na biso ya sele papa Frank Mbo Nzola Meso et puis na bossa PDG Georges Bato GBL multiservice na pesi les gouverneurs papa na biso Daniel Bumba ba meilleur veut pas aller puis le vice-gouverneur Edi Yeli Molangi papa social na bossa sanité PCA Isato Nzegi na bossa sanité Mr Nanga Guy Basket et puis Fire Basket c'est les patrons ya yo yango ba meilleur veut excellence Guy Luandomboyo ya yo yango na gouverneur ya Okatanga papa na biso Jacques Kiabula alors na bossa santé ya Lolaba maman na biso gouverneur Lolaba maman Fifi Masuka et puis Chiquito papa Paradis boss Chiquito. Patrick restaurant Locoso voilà, donc merci à Radar de papa Nancy, Patrick Patrick restaurant Locoso Christian Radar il y a Nancy je te salue présent Villelo qu'est-ce que mabanga parce que faut bien deuxième ok merci na biso ke ya Willy Moucheni mon papa Gilles Alengete IGF kanga bango bataboso zama 10 na Congo na biso e bongi Mama Fifi Masuka, gouverneur na biso ya Lualaba et puis mon papa gouverneur ya Okatanga Jacques Kiabula Kate Wandani na pesi bambote belé bana nanga na pesi bambote ya Sevi Jubilé Onesha Gausha Étoile Sam
Donc, on a pesi. Maboko bank tête ya Rachel Fouta. On a pesi bambote tolia kawana. Donc, Bonika Longi, mon boss, Bonika Longi, et puis honorable Diabanza, Mwana Nene, Maître Ige Pouloussi, mon général Grada Kumbu, Yasen Kumbu. Noko Shito Kumbu, Noko Shoda Kumbu, Yatoro Bassi, tout en a pour autant et comme belé. Papa Didi Moudogo. Papa Didi Moudogo. Donc, Papa Didi Moudogo, donc voilà. Nani sous Nambokte, Nzambe Nanga, Yateyo Zambrota, Aliaka Dollar, il a la télé. Excellence Didier Boudimbu. Excellence Didier Boudimbu. Excellence Didier Boudimbu. Voilà, merci beaucoup. Merci à Saladette et Nani Titran Zamba Bilamba. Je te salue tout de suite et pas. Merci à Papi Kaime le boss, Blanc Charkabanga. Je te salue. Merci. Pardon, na bosse mutumoko. Gloria Olangi. Banga na musika mais bana poto Gloria Olangi ngo pe yeyo. Foya basket pe yewana. Gi basket pe. Antora photo sa totikela ya c'est ça. Ngai ya suka kaka iza James Mabia la Playboy ya Njili ya Malubadu ya Paris ya Malubadu Parapolo Yves Pambani Ville Pambani Mère Vouvou na Sarcelles avantageuse respect à toi ya Jojo Ngonda depuis ya Jojo secrétaire Nonga Nazawa donc mon agent privé des Zola Rimaka de 31 Victoire Zola et Papi Zola Rimaka de Zola Massa Nangai Tati Zombwesa Ordi Paris 21 merci beaucoup à Maman Milinze Mbatus Pepele Yambetolo Maman Moziki Maman Yoyu Bita voilà merci beaucoup à choisir ma tata on Céleste Ange adorable pourquoi pas aussi à passer c'est moi que de longues jambes et moi c'est à Pembe merci pour tout merci à Yalike Makengo ba voiture et belé merci beaucoup grâce Kazi boni sango yagi basket boni sanga fire basket boni sanga hérité basket chambo basket toleka